nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki obone okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya kosabone na ABC1 te yaya façon na kopapola ye akolapa boniko ABC1. Bondeka na ebisaki bino ete kalate ezande masolo kalate na océan de la presse tozo bengana ndeka bino bolobaki ete to bengana bolobaki océan de la presse émission zo le en direct tozo linga peto tonga Congo me photo benga yango na eka ko annoncer la bino te kalate na ABC jeudi oyo ezoya toko bengana kwa telefone eza polele po bana mboka Congo batonga Congo bopesa baide na bino na bopposant pe na majorité pe na mona mboka kone nanga lolenge ne sengai batambwisa Congo jeudi téléphone océan de la presse eza polele soko lingo bengo koleka direct le ba réseaux sociaux la WhatsApp eza plus 243 089 91 340 33 plus 243 89 91 340 33 okobenga en direct. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino nalakaki na bino ete jeudi moye tokobengana pona nini tokobengana pamba te mboka wa biso Congo ezali na mwa kokoso nde yango tolingi penza la lisungi ya moto nyonso to bengana po ete zalaki pe bambela bilo bolobi bolingi boloba yango lelo tozali en direct tozali kosenga na bayebo benga kasi ya solo connexion zali kosala biso mwa pasi po ete bato bayike babandaki déjà kobenga biso tolobaka na bino ete na ABC c'est Jésus-Christ qui est le number 1 pamba te kolala pe kolamuka ezali habitude te poete soki tolala ki tolamuki ezali bongo bolingo ya nzambe tata detalati na tolobaka Yesu Masiya nde moto ya yambo. Merci na bino nyonso bisika ezwami bino na bandeli lisusu na koloba ete kimia ya nzambe tata eingela mabota mabino bobenga penza la lombango poete na numéro la pesa ki bino ezali bongo plus 243 89 91 340 33 ezali bongo pona kosungana bolingo ezali te na biso ba congolais awa la République démocratique du Congo pe na babikolo ya bapaya bisika tozali komo kutana penza bolingo ezali penza mingi te na yango talatina tozali komoloba pona nini tolingi ete tobengana pamba te bandeko bangai maponami ezali nekolo ya biso tolobaki ete maponami masalama ezali posa po ete tata mokonzi ya sika akota po ete maponami ekende na malamu kasi tala mayema zali kosalama nekolo Congo toyebi te soki pe na bamboka ya bapaya esalama bobele bongo vraiment bandeko bangai bato bazali komeka kokota kasi nzambe asunga biso po ete connexion eleka malamu po ete bandeko ba zwa biso penza na mwa lombango kasi nzambe ya mawa akosunga biso kabo ya l'homme puissant po ete bapel penza ezali komokota kasi boyebi ba réseaux sociaux ya biso ba connexion na yango ezalaka penza mwa pasi bandeko bato ba Beni bato ba Butembo bato bakuna batindelinga ba photo baike oyo mwana mboka kabo ya l'homme puissant akozwela biso yango bongo na complicité ya kasaka botala banzela ezali te bandeko bangai banzela ezali te congolais akobika lolenge nini banzela ezali te bandeko nzela nyonso kuna ezali ya kobeba ezali ya kokufa kasi bandeko bangai tokosala boni tokoloba nini tokolele pa ya nani soki biso moko tosungami te
Arthur Ndombasi tokolela epai ya nani soki biso moko tosungani te. Steve Zao molongani ya Sophie Makoma tokosungana lolenge nini na bambela wa bilo bandeko na bambela wa bino bisika nyonso bozali tozali na posa na bino bobenge pamba te totonga mboka elongo toboyi makelele toboyi ete maloba ezalaka océan de la presse. Est-ce que vous avez une épreuve océan de la presse épreuve nini yo kolingana za nango aussi lota ezali mboka wa biso Congo makambo maza koleka la Congo sengeli tolata manette poto lo ba ete Congo ezali na passe esengeli ete tokele koluka nganga kisi tope mosakoli asakwela yo po ba ete Congo ezali na passe to Congo ezali kobika te nde tala tina tolobi ete to bengana toyebi pete to batola motema mabe batola mayele mabe balandaki bayebi ete océan de la presse akozala en direct la bato. Oui, allo mona mboka toza déjà en direct awa na émission ya biso obengi biso wapi kombola onani. Allô vraiment tozali na mwa kokoso kasi nzambe akoyeba kaka la kosunga biso pamba te bato penza bazali komo benga kasi tolingi kaka réseau wa biso etika makambo na poloso etika makambo na pelengendu etikela biso la danse di memo tolingi ete bato bayoka tolingi ete bino bato bozali kokamba biso boyoka maye population elingi koyebisa bino boyoka maye bakongole balingi komoyebisa bino pamba te na bolobaka ya bango na posa ya mitema ya bango nde bino bokoyoka pe bokokokisa posa wa bango bandeko balandi tobenge connexion soko moni esimbi malamu te benga kaka na boye toko bundana soko tiki voice wayo na kofungola bato bayoka posa ya motema wayo toyebi ete tozali na ekolo Congo tout est possible ndenge bino bato ya lopoto bolobaka. Allo tozali déjà en direct ezali nani yo nani obengi biso wapi? Allo ezali pasi pe ma bato bazali kokota kasi toyebi te nini mazali kolekala ba réseau ya biso sociaux kasi tika ete nzambe asunga émission tolobela mboka Congo pamba te émission oyo namoni ete bato penza bazali komolanda yango na bokebi bonso bande kota o ezali ya kotuna ngai bonité nazali déjà en direct benga pesa contribution boyo mwana mboka lazali déjà en direct ya émission kombola yo nani obengi biso wapi loba po ete bato bayoka solution ayo lekolo ayo. Allo kombola yo nani? Oui, kombola ngai papa solo mama. Obengi biso wapi? Bon, la bengi bino na loba mwa makasi papa obengi biso wapi toza en direct ya chaîne. Oui, naza na Kasavubu, na bengi bino na Kasavubu parce que pour la émission na bino na c'est dans l'émission na bino makasi mais pour na saison le but pour na makambo ya mboka eza bongo papa la ngai solution na ezali nini pour la makambo ya mboka? Bon pour la makambo ya mboka pala ngona ko bakisa boy na lingi keno bakonsidérant batala biso na makambo on bazokendeni parce que tozokendeni mabe tokende na fin du monde kala te donc okabono bato nyonso bakomo piqué bacrise bakomo kokufa na bango mpona nini mpo tozotambola bien te en tout cas neti nakoloba neti exemple neti na banzela na babiloko nyonso université kufi don nakoloba donc moyens ate ça ne va pas tomboka mpena tozomema na mabe mama siko solution na yo nini okopesala bakonzi ya mboka po ete bazolanda yo en direct yo ovandi la Kasavubu kombo na yo lisusu nani? Bon kombo na ngai
Allô? Allô? Oui, allô? Kombola oli susu nani? Oui, allô, maman. Kombola oli susu nani? Nalobi kombola. Ok, papa langa solution ni kasoko pesa pola bakonza mboka. Bo solution zalaka babomisaka mboka. Batika makambo mabumbu na bangwana. Babomisaka mboka isili. Bon, mutuna mususu ezali pola nini bakongole bolinganaka te. Pola nini bino bakongole boyokanaka te. Nino koyi koloba pola wana? Bon, mpona biso bakongole tolinganaka te eza eloko ya liboso nano oyo wase koloba abike no richesse ya liboso ebongisama eza nene motema mabe biso nyonso tozala yango yango wana ozomona mwa tolingana eza te mpona yebike no moninga na nga aza place tel me nakolingana bebisele makambo mpo keno makambo nekende liboso te yango ozomona donc richesse ya liboso ya kongo eza motema mabe ana eza mpona kongole nyonso bana likolo ntina biso tolingani te. Siko nino koye koyebisaka bango po ete totonga bolingo po ekolo wa biso ekende liboso? Bon, mpona bolingo na biso nyonso na Kongo mpo ezonga malamu fallait sacrifice esala malo na Kongo. Ok, merci beaucoup. Na Kongo tokokoma lokola. Ok, yango nazomona mama. Merci mama. Merci nzamba pambola yo. Bandeko bolandi penza na bokebi nyonso mwana mboka uta kasavubu abengi biso alobi ete na Congo motema mabe nde ezali richesse na biso. Bandeko bobenga biso na numéro tolobaki plus 243 89 91 340 33. Tozali bongo na posa ya bambela babino pamba te soki bobengi ekozala malamu koleka. Bobenga po ete tozali penza na posa ya lisungi bwa bino. Soki bobengi ekozala malamu po ete baimboka bazwa solution pe bakonza mboka oyo bazolanda bino bayoka nini population pe posa ya bato. Bandeko ezali pasi pe mawa. Ezali pasi pe mawa pamba te bana ya Beni ya Butembo ya Lubumbashi ya wapi bokomona bilili ya banzela babango. Banzela ezali bobele ya kokufa. Allo, zabongo en direct kobengi biso wapi kombola onani? Allo, ozali en direct. Kombola yo nani obengi biso wapi? Famille. Allo, ozana en direct. Allo. Bandeko connexion dezali kosala biso pasi. Obengi biso wapi ndeko? Allo, obengi biso wapi loba? Allo. Bandeko balanzi bato penza bazali kobenga kasi. Allo, obengi biso wapi? Allo, ndeko soko soswa biso malamu te, tika ta voice, obengi biso wapi ndeko, obengi biso wapi? Allo, ndeko soki tozoyo kala, olobi? Obengi biso wapi ndeko? Ndeko zali na Luanda, kombola yo nani? Ndeko na Luanda, kombola yo nani? Soko zoyo kabiso te, tia ta voice, kombola yo nani? Bandeko balandi tozali ka kokoba. Ya solo ata koleta moini. Allo. Ndeko.
Soko moni moye ezali te benga bitikela biso ta voice. Ozoyoka biso? Allô? Ndeko soko zoyoka biso malamu te tikela biso voice po ete tozali en direct ba message pe ezali kokota bayike soki yo moni te otikeli biso ata voice tokotia yango en direct batu bakoyoka yo ndeko oyoki nga to bongama nanu esika ozali to réseau bongama nanu esika ozali bongo meka kobenga biso réseau ezali mpenza malamu te ndeko bandeko ndenge ka tozali koloba ete bozali komona congolais azali mpenza na souci kasi boyebi réseau ezali mwa pasi réseau ezali mwa pasi kasi nzambe akosunga biso kaka toko yokala na bango allo 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 bandeko pasi pe mawa la réseau abiso pasi pe mawa kasi bato bazali kobenga réseau pe ezali kosala biso pasi toko suka wapi kasi lokola tozali ka la république lokola démocratique du Congo toko lembete toko benga kaka toko bundela kaka tikino toko longa malembe la ngolu ya nzambe batoyo bazali kolinga kokota bakokota kaka pe bakozwa biso yango lazali koloba etela bandeko bangai soki omoni oyoki biso peza malamu te tika enregistrement na voice wayo ekoyokama sava nazali kozela bino bandeko bobenga bandeko bangai ezali pasi pe mawa alo ndeko Oui. Olobi nini ndeko la ngai ozali en direct ya émission tolobela mboka Congo ah bolobi nini bandeko la ngai na bana ngaba kombola onani yango na lobi bozali en direct bandeko na ngai boloba po ete bakonza mboka bazolanda bino nini bolingi boloba biso tolingi boyebisa bakonza mboka mama yo neza molobela biso kuba yebisa bakonzi nyonso oyo bazoyoka biso toza en direct baya kobatela biso ata mabanga ya pamba pardon mpona université oyo université oyo etangisi bango ebele baza baministre oyo baza na kampo bandokende campus batangisi bango kaka presse oyo me bazotika biso boye mpona wapi tokokende wapi tokosuka wapi mpona kozwa transport ekomi pasi mama moye eza te mama na ngai lobela biso mama na ngai ok merci kasi sikoyo mutuna na biso pe mususu ezali mpona nini bakongole balinganaka te mpona wana sikoyo koloba nini bon nazoloba boye mama ngai nazosepela keno émission eza malamu me eloko tozoloba mama eloko eza wana biso nyonso tofandi awa eza pe image pe oyo ya université olakisa yango mpe bakonzi na chaîne na bino ok merci tokosala effort abc ekokita ekozwa image ya université ekolakisa yango merci mona mboka ok merci mama nasepeli makasi vraiment nzambe apambola bino me bozwa biso image ya université olakisa biso esala bien mama bandeko balandi ndenge nayebisaki bino nalobi ete nzambe akosunga biso atako badongolo miso atako bato ya mitema mabe kasi connexion ekobundisa biso tokolonga yango po ete awa na ABC tolobi c'est Jésus-Christ qui est le number 1 bandeko balandi bosa lokola baninga
mwana mobali abengi biso la Kasavubu mosusu abengi biso la Ngaba alobi ete balingi bazwa bilili ya université bande kotoko sala po ete soki lelo tozali bapanzi sango ezali pona bino nde bato bolandaka biso kasi bakonzi ya mboka bozali koyoka mbela ya bakongolais bozali koyoka bana ya mboka lolenge ni bazali koloba bozali koyoka bango kolela na bango ete bino bipai biso bozali bobenga po tozali na posa la bino bobenga po ete tolingi bobenga boloba toboyi ete tango bokokuta nanga na libanda OCA de la presse tolingi toleka l'émission tolingi toloba boye ngonga yango yo ebelemi kasi na kosenga ndo na régie batiela biso ba photo ya bana ya este oyo batindaki balobi mama nzela ezali te na este nzela ezali te na este 5 chantiers bana este baleli kabuya l'homme puissant tiela biso nano bafoto oyo batindelaki ngai bongo tokozonga la sima. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Allô, docteur? Allô? Oui, je vous entends. Oui, vas-y, je t'écoute. Ok, docteur, awa, oza des gens en ligne, tozali kotuna boye. Mboka la biso tolingi solution. Pesa na nukombo ayo, obengi biso wapi? Comme l'angaï, docteur Jules Choubabois, la bengi yo à partir des États-Unis d'Amérique. Ok, émission ya lelo, tosali yango en direct po tolingi solution. Bana mboka bisika lo sobozali na mikili ya bapaya neti yo na États-Unis d'Amérique. Bo pesa solution nini bolingi po la mboka wa bino. Po ete makambo ezali koleka la mboka ezali malamu te. Pe ya mibale tolobi pona nini bino ba Congolais à l'étranger boyokanaka te malobo mboka wayo. Encore merci mingi maman journaliste pour na mutuya mutuna oyo otiko pesangai ezali mutuya moko ya malamu pote tososola ete pona nini na mboka na biso kuna batu bazali koyokana te makambo mazako kende malamu te et puis bolingo ezali question moko vraiment très importante et très capitale. Alors bref nikolo baboy ezali problème ya jalousie ezali nakati ya batu oyo bazali kokamba mboka na biso kuna po bamilingi po soko tali mutu oyo azali na bolingo ya mboka tolaka na bakonzi na biso bakiko bamoko bamoni baza kotala ndenge makambo ezali kokende na kati ya mboka na biso kuna soki bazali penza ya bolingo ya mboka na biso bakiki kososola ke mboka na biso ezala malamu
parce que donc makoki nyonso bazali na yango na kati ya mboka na biso wana tozali na bomengo ya koleka bipai na bamonde mobimba na bamboka miso tofandi awa bomengo ezali ya ebele bomengo wana ekosilaka te lokola bato bazali na jalousie bamilingi bango moko yango wana mboka ezali na kokoso ebele yango wana toza kosenga ete bazala na motema ya bolingo na banzike motema donc l'état est très difficile po teke bazongisa bolingo wana kati na bango mais l'île est encore trop tard ils peuvent toujours se réconcilier pour que bamitia na esika na bango ke bato nyonso peuple oyo bazali kosouffrir makasi na mboka na biso wana bameka mpe kozosouffre de vie voilà ezali ndenge wana bolingo ezali na kati ya motema na bango mais ezali nde motema mabe na jalousie bazali bato batambolaka mingi bakendaka bipai mais soki basoli ke vraiment donc ndenge baza komona bamikili ya poto biso tofandi ke makambo ezali malamu bakope kosala ata mwa mokeke po peuple na biso kuna na mboka kuna bamekaka mpe konani kovivre malamu so ezali ndenge wana bolingo ezali nango mais ezali nde motema mabe jalousie bolingo ezali voilà sikoyo nini okoki koyebisa bakonzi ya mboka nini okoki koyebisa bango na ndenge nyonso olobi okoki koyebisa bango nini piste no ya solution nini okoki kopesa bango solution na ngai ona koyebisa bango prière na ngai mpona bakonzi na mboka ona koyebisa bango donc esi ngongese eleki basali bambula ebele ngongese eleki basali na motema ya kondima ya kotika pe vraiment donc esika na bilenge oyo bazali sima na biso donc chaque chose a son temps a un début une fin bakomi éterniser te bazali wana mpona futur ya bana mpona futur ya bilenge oyo basilisi baklasi bazali kuna bazali mpe na bapotentialité makasi bacapacité intellectuelle na makasi mpo te bakamba mboka wana yango wana donc bazala kaka wana te donc il faut esi ekoki balongwa batikela mpe bisika ebonga na bajeune gens bafutur oyo basilisi baklasi batika mpe bazala na motema ya bolingo wana baza mpe na bana bango basilisi baklasi bana wana baza mpe besoin ke donc bakamba ekolo bakamba mboka wana ezali kaka bango te chaque chose a un début et une fin eza lokola biso bato tozalaki babebe tokomi bajeune tokoli mpe tokomi tozokoma bamibange donc chaque chose a un début et une fin il y a quelque chose qui est éternel ici sur terre faut baza na motema wana alors yango wana nde toza koloba donc bolingo ezali te mais bolingo ezali mais jalousie nde ezali motema mabe voilà dans ce sens wana il faut batika ebonga na bato bakokamba mboka parce que ils ont échoué sur tous les plans c'est ça notre souhait c'est ça notre prière voilà sikoyo motuna ya mibale ezali mpona nini bino lokola yo za na États-Unis mpona nini bino na bino bakongolais ya bapaya à l'étranger boyokanaka te ok bon koloba bon voilà eza question très importante koloba que biso bakongolais awa na États-Unis toza koyokana te ezaka na États-Unis te na monde na baétranger toza koyokana te ezali kodépendre selon motema ya motu ye moko yango nalobi ke donc mutu na mutu ndenge tobotami bolingo ezalaka na kati ya motema soki yo mutu oza na bolingo na kati ya motema yo oyibi konani ko maintenir yango te tu vas déborder okozala na jalousie alors c'est-à-dire donc envier mutu na kati ya nani ya mokili ezali mabe parce que donc mutu na mutu aza na destin na ye mon envie wana ya otali mutu bolobi ke bala mutu wana aza kovivre boye ngape naza kovivre boye pourquoi naki kozala lokola mutu wana te yango wana nde ekreaka jalousie na kati ya motema ya bato ozokomona alors faut se contenter de ce qu'on a balobaka na lingala ke soso aliaka eloko kokani na mongo na ye ozokomona donc na mikili ya bapaye tofandi makoki ezali nango bafacilité ezali mais mutu akoya boye aza nano azwi mafacilité ya kozwa eloko oyo aza nango besoin te akende kokotisa mutu na esika esengeli te okomona na mitu wana akocompare ke bala nazala mpe lokola mutu wana mais nano akomi mpe ya niveau wana te yango moni motema jalousie eza kokota mais bolingo ezali nango bato basunganaka na bango anka ya petit problème matanga il y a des mutualités donc bato bakotanaka bango na bango donc bakotanaka basunganaka alors siko bolingo wana ke bolingo ezali te en tout cas je ne sais pas que nakoloba bolingo ezali te mais bolingo ezali nango mais ça dépend d'une personne à l'autre ils ont pas 10 personnes à l'autre mais bolingo ezali bato basunganaka omonike ndeko na ngai congolais aza wana aza na problème okende donc mutualité ezali bato bakotanaka donc batali ke voilà
telle famille a un problème parce qu'on a qu'à dire manière d'une autre. Alors voilà, ce que bolingo si qu'on a ndé ya koloba que voilà donc bolingo na kati ya poto ezalité mais je dépend selon motema mutu na mutu. Bon, je ne sais pas où on a point de vue n'angaï, ça dépend selon mon monde. Moi, je vois très mal que toi en tant que Congolais, au que voilà, on a eu Azawan, Bapesi, être communiqué que voilà donc on est Montréal, Matanga. Donc, la mutualité Zali, Congolais, Bakutanaka, Ndeko Boye, Azu problème Boye, Bakutanaka, Basunganaka. Mais yo ce que aux alliés au mi restreindre na côté il y a mutualité à Congolais voilà donc Congolais mon quoi Zali iska Boye, Azu problème Boye pour que Basungayo. Alors na sens wana donc ya mon batu bakulu baké voilà donc bolingo. Mais bolingo ko za mais bolingo ça dépend aussi dans mon thème c'est qu'on n'oblige pas mutu que voilà il faut yo kende bolinga mutu na bolingo. Ça dépend mon thème mutu na. Donc on n'est pas donc on n'a pas grandi de la même façon mais amour il y a bolingo il y a bon moto donc ça dépend selon moto. Alors on ne peut pas généraliser. OK, merci mon amboka. On ne peut pas généraliser. Poete bazali kolinga baiki ba intervenir. Voilà. OK, merci mon amboka. Ah, merci maman. On ne peut pas généraliser que bolingo zali mais ça dépend d'une personne à l'autre. N'indiquant que partager bolingo. Alors on généraliser que bolingo zali na kata na potote wana en tout cas vraiment donc wana za point de vue. OK, merci Nzambe vraiment apambola yo. Merci pour la participation na yo. Na banze ete bato pa balandi la bokebi tika Nzambe apambola yo. Ah, merci maman Nzambe apambola bino pe merci lokola merci. Bande kondeka tolobaki la bino ete botali penza ba photo bato penza bazali komo benga biso tozali koyoka ba message oyo pesengeli total poete mususa kolinga kokota mususu pa kolinga kozwa mwa tango molai pona koloba tozali pe la temps ya kopekisa ete pamba te ezali bobele moto na moto na lolenge azali kolobela poete tozali na posa bato penza ba benga biso bato penza ba benga biso bande ko balandi bobenga ya solo pamba te ezali pona mboka wa biso tozwana moto na singa. Allô, en direct ndeko langa obengi wapi? Oui, allô maman, émission de bengi na allô maman. Oza en direct ndeko langa ikombolo nani? Obengi wapi? À l'université moyen T. Au juste ça ni tomalo kama kama ya sala. Toi ya ya ko kana kama ngote. Pourquoi sala kibomo? Sala kitika kwa ya tele kawana. Pour la nini? Akala de l'université, yemo benga ata utalogero toza bata maboma ata la université n'ezali. Mwana mboka pesa na nukombola yo ndeko. Oza en direct. Pesa na nukombola yo nani obengi biso wapi? Kombola wate kombola nanga. Yo mara université aya ko bonso université. Et puis il y a du côté président Kabila a rekende aba akende akoni pe université ni le boti yango. Merci bandeko balandi bozali penza kolanda la bokebi bonso ete tolobaki na bandeko la biso ete kofinga te koloba mabete benga biso penza la kimia loba pamba te okangisa pe molobelo ekolo Kongo te tozali na posa ya intervention la bino kasi lolengo tozala ndeko la nzela ya singa. Allô mwana mboko bengi biso wapi oza en direct ya émission tolobela mboka Kongo. Allô? Allô mwana mboka oza en direct émission tolobela mboka Kongo obengi biso wapi ndeko? Ndeka tozali koloba ete connexion ezali mwa pasi bato pe bokoyi kobenga biso na numéro topesi kasi bobenga biso pona kofinga te bobenga biso pona ko intimider biso te tolobaki ete tolingi ba piste ya solution ya solo pasi ezali kasi na kofinga te nde tokotonga mboko na kochola te nde tokotonga tozali koloba pona bolingo moto akokangisa moto azali te moto akobomisa moto azali te article 64 mobeko likondi ya mboka elobi ete tout congolais tout un individu azali na motango ya koloba likambo soka moni mabe kasi ya mabe nde kufinga nde kolanga injure ezali mabe. Allô? Allô? Allô ndeko bengi biso wapi oza en direct ya ABC1? Allô loba nazali koyoka yo loba.
ndeko soko moni pasi tikela biso voice tolobaki na bino ete soki bomoni mwa pasi botikela biso voice. Allo 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 ndeko loba loba pesa solution na yo po lekolo Congo. Bandeko pasi ya connexion ndeko pena zali na souci ya kobenga kasi connexion ezali kosala biso pasi. Allo allo ndeko loba 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 esika nini ozali obengi biso wapi kombo la onani? Ndeko loba oza en direct ozoyoka yo loba. Oui oza en direct loba tozoyoka yo obengi biso wapi? Obengi biso wapi? Bande kolanga connexion ezali pasi kasi tokolonga yango kaka po ete nzambe aza makasi. Allo allo oza déjà en direct yo loba solution na ezali nini po la mboka la Congo ozali wapi? Bandeko connexion ezali kosala biso peza passe. Allo ndeko soko kakozwa biso te tika voice na yo. Toza kosenga contribution pour l'école na yo Congo. Nini olingi po na mboka na yo. Soko zoyoka sala biso voice to kolekisa yango soko moni ko benga boye connexion eza kosala opasi petikela biso kombo ayo loba obengi biso wapi. Bandeko balandi ndenge na lobaki ete passe ezali na mboka. Nzela université bakonzi ata bino moko. Université monene o inikine campus. Bakonzi bayike ya mboka Congo botanga wana. Bato bazali kolela, bato bazali kobanga. Bakomi ata kobanga kopesa kombo waye. Po ete balobi to pesa po bokanga biso. Kasi bato bakosuka wapi. Bato bakobika lolenge nini. Mboka momba bato bakoba kobanga ka kokanga. Bato bakoma kobanga ka kokanga. Liberté d'expression bilo moko bolobi ezali to ezali te. Démocratie ezali to ezali te. Bande ko bangai ezali pasi pe mawa. Ezali vraiment pasi bana mboka ezali pasi nini tokoye koloba toyebite na bandeko bazali bipai na bipai bazali komeka kasi boye bayeto tozali na réseaux sociaux yango na yebisaki bino ete soko koye ko benga biso ata na normal plus 243 obengi biso na 89 91 340 33 tokozwa bino tokoyamba bino soko bengi biso na WhatsApp eza koleka malamu te benga biso ata na normal soki ozali na crédit na plus 243 89 91 300. Allo ndeko bengi biso wapi papa kombolo nani? Kombo na ngasango mokonzi nazolanda en direct mama Océan. Tozali kosenga contribution sango mokonzi nini okoyi koloba pone kolo ayo Congo. Connexion ekimi biso mwana mboka soko koyi ko bandela obenga biso bato penza bazali ko benga kasi kozwa ezali mwa pasi bande ko bangai toko yamba bino na lobi soki omoni awo soko ka kozwa te sala lokola bana mboko bauti ko sala benganga na plus 243 89 91 340 33 wana sango mokonza kotaki kasi ekati bato bazali komo bundana réseau ezali ko kima botika ata ba voice bwa bino ekotangama ekoyokama kowela kaka mongongo na yo ebimate soko tiki voice ekozala kaka yo okoleka en direct po ete tokotia yango tokoloba maloba mwayo bande ko balandi tozali pena na mwa pasi po boyebi connexion ya biso peut-être ezali malamu te par rapport à mikili ya bapaya bandeko botika ba voice na bino. Allo toyoka na mwana mboka. Allo
tardi alo tozobenga en direct ya Angola tozobenga mais réseau eza ko compliqué biso mukie toza vraiment na posa to participer na émission na biso ndenge ezoleka. Vraiment maman merci nzambe apambola yo na musala kitoko za kosala toza vraiment na posa ete mboka na biso Congo ekende liboso mboka na biso ekende liboso parce que na mboka bapaya toza kovanda mais toza vraiment na kimia te komona ke na mboka mopaya bako traiter yo kaka lokola mopaya mais na mboka na biso moko toza na kimia makambo nyonso ezalaka malamu vraiment komona nanu ya liboso. Bandeko to bandai kotanga voice ya mama wana tokozongisa to ya mbalanu Sango Mokonzi. Allo Sango Mokonzi, allo. Bonjour, participation na yo poto zalaki kotanga voice ya mama moko dans direct Angola, mais yo koti nino koyi koloba po lekolo wa yo na mai mazali koleka. encouragé nzamba pambola yo message eleka Congo mobimba to bondela nzamba afin que ba projet o le dia dazala ngopo makila ya peuple etanga te mama kola pambola yo pambola ABC1. Merci Sango Mokonzi tika nzamba pambola yo. Bandeko balandi bozali koyoka bandeko mususu balobi to sambela mona mboka kabuya tozwa mwa minute muke pamba te tokotanga ba voice bayike ya bato ndenge bazali koloba tardi alo tozobenga en direct ya Angola tozobenga mais réseau eza ko compliqué biso mukie toza vraiment na posa to participer na émission na biso ndenge ezoleka. Vraiment maman merci nzambe apambola yo na musala kitoko za kosala toza vraiment na posa ete mboka na biso Congo ekende liboso mboka na biso ekende liboso parce que na mboka bapaya toza kovanda mais toza vraiment na kimia te komona ke na mboka mopaya bako traiter yo kaka lokola mopaya mais na mboka na biso moko toza na kimia makambo nyonso ezalaka malamu vraiment komona nanu ya liboso toza koloba nanu langi moko te awa bazoloba portugais biso toza koloba lingala toza koyokana te à chaque fois komona kofingana bakofinga bino bamisala musu tozosala ana mboka bapaya tozosala ngo kaka tika tosala pona nini mboka na biso eza malamu te lelo soki mboka na biso ebongi na ndimi te ke congolais moko to congolaise moko akotikala na bamboka bapaya loba peut-être ba o bazali libanda kuna na bamboka ya mindele mais biso bato tozali en Afrique o ezali pembeni tozali vraiment konyokwama mais soki tozondima kofanda na bamboka ya baninga ezaka kapona komona mwa ba stabilité ya mike o peut-être na mboka na biso eza kozala te yango ezo permettre biso to vanda kaka to gwentar na bamboka ya baninga eloko lisusu na kobakisa mama na biso océan ndenge bolobaki ndenge toza kolanda yo ndenge ozoloba pona nini biso toza kolingana te na mboka libanda ya liboso nanu tozouta na banzala na biso na mboka na biso pe tozouta na makambo na biso na bamboka na biso ntango tokokoma na mboka baninga toza kobomba sekele te congolais abombaka sekele ya mboka na ye te congolais mboka nyonso akomaka abanaka kobimisa liboso nanu sekele ya mboka na ye lokola aza kobimisa sekele ya mboka na ye na bapaya motema mabe eza kokota eloko eza kobomisa biso ezali motema mabe précisément biso nde tozali ana Luanda okomona mutu akobomisa ndeko na ye akene kotia ata kisongi na lupangu o ndeko na azofanda po babimisa ndeko na ye ezali kaka moninga na ye congolais ndenge balobaka ennemi ya congolais aza kaka congolais alingi komona moninga lata malamu te alia malamu te koluka koyeba makambo nyonso oyo ezalaka na Congo tomema yango na mboka ya bapaya yango bolingo moye ezali te neti biso na Angola awa
Angolais moko pe azali mabe mais biso awa nyonso ya mabe balatisa biso okomona kati Angola moyibi azali na kati Angola bandumba bazali na kati Angola bandoki bazali mais okomona bazolo bakaka te soki kindumba to na ngwe mata makasi ezali kaka congolais soki moyibi eza makasi ezali kaka congolais soki eloko boye eza makasi ezali kaka congolais yango ezali pasi mama bolobela pona mboka la biso ba élection le kamalamu makambo efongwama tondimi teke to continuer toujours ko vivre na bamboka o tozali congolais azali motema malamu te ennemi ya congolais ezali ye moko congolais atekaka secret ya mboka na ye lokola azoteka mapa na balabala aza kofinga Congo aza kolinga Congo te yango zomona ke batu pe po balinga biso na bamboka o tozali ezali te po secret nyonso ya mboka na biso toteki yango na libanda tozalaki vraiment na posa tolobela tozali ebele bazolinga kobenga tokota na ligne mais réseau ezo compliqué biso tozala posa mboka na biso ezonga malamu toza na susi ya mboka na biso po eza na esika moko te ekolinga biso koleka Congo toza na esika moko te bakosepela na biso koleka na Congo en plus bamboka yango tovandi tozovanda na biso na kimia te mais ozomona kaka tozogwenta mpona nini eza mboka bapaya eza deja aussi oyaki oza na choix te il faut kaka ofanda po mboka na yo moko kuna moto eza kopela mboka na yo moko kuna makambo eza kovanda bien te yango vraiment tokosenga bakonzi bayoka mawa bazongisa motema nsima basunga Congo kende liboso Congo makambo eleka malamu tondimi teke tokokontinue kotekaka bamai tokondima te kokima bambangu kobelela na babalabala koteka babiloko moko toza koteka awa ezali yango te yango bakonzi na biso ntango baza kobongisa ebele tozali totangi balicencie bazali awa bato batangi baklasse na bango bazali ebele ya français na munoko na ngolo kosala na français nini na ngolo kosala na classe na yo nini mais na Congo na mboka na biso okoki kozwa place ya kosala mama na biso vraiment nzambe apambola yo mama soki baelelo na biso oyo bambela na biso ekokoma epe bambula matali na biso bakonzi ya mboka na biso ekozala malamu mingi bayoka mbela na biso ke tozali kosufri na bamboka bapaya tozali na kimia te mozali komona quand même oza na mili kwanza oza kolia malamu ozali komona quand même koza kolala pe malamu me na mboka na biso mamususu mbongo wana okolela yango te okosalela yango eloko te eza na bandeko mingi bavandi azosufri me soko oyebisa ezonga azoyebisa oke na ozonga ni na Congo kolia ezalaka te mutu mosusu atingami na Angola kaka mpona kolia ya pamba mpona eloko mosusu te botala nanu ya boye mama na biso tokosuka wapi mama yo lokolo ponyo ozala molobeli na biso epa baimboka mama lobela biso nzambe apambola yo musala ekende malamu toza toujours kolandela toza toujours wana tokobenga soki pe réseau efongwami tokobenga lisusu merci beaucoup mama mokolo malamu bandeko balandi wana bolandi bamama ya Angola vraiment na profiter atakopesi biso kombo te kasi ngai pe napesa mbote na bafemme capable baporamento angolano la reine Olga Lompinga na mokitani wa ye princesse Florence Matondomido mbote na bino nyonso oyo bozali ekolo ya Angola bandeko ba voice ezali ka ko continuer. Bonjour maman, vraiment réseau ezokweya biso ezosala biso mobulu na bengi yo na Angola na Wige précisément na bengi na Wige na Angola kombo na ngai Manuela kombo na ngai Saya Manuela na bengi précisément na Wige tozalaki vraiment na posa ya ko contribuer mais loko ya muke kaka nakoki koloba po réseau eza kopesa biso pasi eloko ya liboso ezali kosenga nanu nzambe asunga mboka na biso Congo pour que na makasi na biso moko tokokoka te tokosala eloko te tokosenga kaka lisungi ya nzambe nde ayeba kosunga biso nzambe vraiment soki asungi biso bandeko tozwana nu bato oyo bazali kobenga biso en direct toyoka bango wi mbote ndeko mbote obengi biso wapi ndeko allo oza en direct ya émission na ABC obengi biso wapi ndeko
Allo. Allo, obengi biso wapi ndeko za direct émission na ABC1. Bandeko batu peza bazali na pose. Allo? Allo, oza en direct ya émission Tolobela Mboka Congo ABC1. Obengi biso wapi ndeko se présenter. Allo? Bandeko balandi bato penza bazali na posa ya kobenga miniti pe pa ikabuya zali kotalanga kasi tukosala ni kabuya. Allo ndeko za direct obengi biso wapi? A partir ya Angola. Ah, kombolo nani papa? Allo? Allo? Ndeko soko zozwa biso te tika voice kabuya pesa biso mwa minute po ete ezali bato baloba noki te bato mosusu baya kobenga biso na nsima tosilisa no voice ya mwana mwasi oyo. Bonjour maman, vraiment réseau ezokweya biso ezosala biso mobulu na bengi yo na Angola na Wige, précisément na bengi na Wige na Angola. Kombo na ngai Manuela, kombo na ngai Saya Manuela. Na bengi précisément na Wige, tozalaki vraiment na posa ya ko contribuer meloko ya muke kaka na koki koloba po réseau eza kopesa biso pasi eloko ya liboso ezali ko senga nanu Nzambe asunga mboka na biso Congo pour que na makasi na biso moko tokokoka te tokosala eloko te tokosenga kaka lisungi ya Nzambe nde ayeba kosunga biso. Nzambe vraiment soki asungi biso nde Congo na biso ekokende liboso pe kosenga bakonti na biso ya mboka bazwa vraiment solution ya malamu, bazwa solution ya malamu mpona mboka na biso pour que libanda ya mboka tozokoka kosala pe eloko moko te. Vraiment soki tolobi que tozo vivre malamu na bamboka bapaya vraiment tokokosa toza ko vivre na pasi mais toza na choix te pour que mboka na biso eza malamu te. Yango tolingi bakonzi ya mboka batalela biso likambu oyo toza vraiment na posa ya kozonga na mboka na biso, toza vraiment na posa ya ko vivre na kimia, toza vraiment na posa ya ko vivre na kimia na bandeko balandi bato penza bazali kobenga kokata mola ndeko ozali en direct ya ABC kombolo nani obengi biso wapi? Allo? Bandeko pasi ezali po ete bato bazali kobenga kasi mwana mwasi oyo asilisa toza na posa tozonga na mboka na biso to vivre lokola bana na kati na ndaku na bango. Merci beaucoup mama. Bandeko merci na bino penza bozali komona ete bato bazali kolinga kokota kobenga kasi pasi ezali pamba te toyoka na voice oyo sango mokonzi mutu na bengi pona ko contribuer biso baklistu tobo. Bandeko soki bozali kotikela biso voice boloba mwa makasi po yango nde tozali na yango posa pona kotalisa na bandeko bazali bipai na bipai. Bandeko ezali pasi pe mawa raison deza kosala biso pasi mama Chantal yao ba congolais bazala mingi ya koloba ba congolais penza balingi baloba kasi réseau ndeko benga biso la plus 243 89 91 340 33 tokomi peza kokena suka pamba te ezali ndengonga ezali ngonga po ete TV ezali tango. Allo ndeko ozali en direct ya émission Tolobela Mboka Congo bengi biso wapi kombolo nani? Na bengi depuis le salongo kombo na nga Isha. Mbote mwana mboka émission tozali kosenga la ba congolais nini bokoyi koloba po lekolo wa bino na maemanso mazali koleka pe motuna ya mibale ezali pona ni ba congolais boyoka na kate bino na bino. Yali boso yali bo pona bakanetali mboka. Pona ngai vraiment nazomona mboka ezotambola malamu te. Mboka etambolaka boye te
ya liboso eza mpona badirigant na biso ndenge bazomemela mboka mboka ezotambola malamu te badirigant bazomema mboka mabe dirigant eza na susi ya peuple ata moke te azotala intérêt na ye moko sanke ayebaki non peuple azali mboka ezotambola mabe soki ozotala intérêt na ye moko okomona nini naanaki koloba bazotala intérêt na bango moko ya basi na bango na bana na bango biso peuple bazotala intérêt na biso te na mboka etambolaka bongo te ndenge bango bazomelela yango ya mibale mpona likambo etali pourkui tolinganaka te biso bacongolais biso bacongolais tozolingana te mpona motu na motu azotala yaka ya ye intérêt azotala intérêt to mitoro mabe oyo eza biso na mitema bacongolais eza na motoro mabe moko ekomi eki congolais alingi kaka oyo eza ya ye ndenge avandeli biso congolais meme libala ya mboka soki tokutani kuna elinganaka kaka te tolimola na moki motema mabe oyo eza ya biso bacongolais epuis tozala na bolimo entre congolais biso na biso omonaki makambo ekochange. Vraiment merci mon mboka, merci pour la participation là yo. Tozwa pe bandeko mususu po totikali kala bandeko mibale bongo to kata kabuya l'homme puissant tozolobela mboka Congo. Tozwa ka 2 personnes en ligne. Bandeko balandi to bani peza ko kena suka kwa vouloir biso te TV zali ngonga. Tolobaki ete tokobenga kasi longonya la bino ba congolais po ete bala Kinshasa ba bengi vraiment bandeko baike bana Angola ba bengi kasi bandeko mususu bazali penza kozwa biso te connexion ezali mabe nalobaki ete bo prévoir ba crédit à terre normal pambate toyebi ete connexion na biso ezalaka penza malamu te nalobaki soki bolingi ko benga bo benga na plus 243 89 91 340 33 vraiment tolekisi mwa ndelo mwa moke ya bemission na biso lolenge to salaka topesi merci na bino nyonso ba oyo pe bozwi biso te ata ko botiki ba voice na bino bo bengi biso ata ko la pokwa toko yanola bino kabuya l'homme puissant tozela te batu mibale ba benga ebongo to kata bandeko balandi bisika nyonso bozali naloba la bino nini océan de la presse atelemi alobi lelo bino boloba bakonzi ya mboka boyoki mbela ya bala mboka mwana mboka kone nanga yondo simbi yenda ya bana Congo ebele ya motango ya ba Congolais bazali na sima na yo mwana mboka kone nanga yoka mawa yoka mwana mwasi oyo Manuel abengi na wiji alobi ete bazali kosala misala oyo elongo banite mama Manuel atika nzambe abatela yo bisiko bengi na wiji tala la batu ya wiji nzoka nde balandaka ngala bika ba femme capable la Luanda ndeko na ngai partout zali Arthur Ndombasi bobengi te na ebite connexion Jean-Jacques Soki mobali ya mbinga mobali na ndako loba pièce tonda amour bobenga kaka océan de la presse kasi lelo bolobi te mingi boko banga bakanga bino kasi boko suka wapi soki okimi leta moi olakisi bobangi bwayo bato mosu baloba obotama mobali okokufa mobali ozali congolais okokufa congolais esika nyonso yo ozali Rita Mawete l'enfant propre na moni mbela wa yo te nalobaki botika ta ba voice bwa bino bato ya South Africa Guy Lompinga na Lompinga ya Guy na merveille la moni bilote bandeko yango lobaka congolais bobangi bozali la kati na ye ata ko bozala mikili ya bapaya bobengeke lobeke kasi tango ekomi longonya na bana Angola longonya na bana ya Congo ya capitale ya Kinshasa po ete babengi kasi bino ba étranger bozalaka kotungisa nga litoyi wangala kolala te kobenge la moni bilote pamba te ba misu babangi balobi tango tokoya bakokanga biso longonya na Jules Chibwabwa obengi ute États-Unis docteur merci nzamba pambola bilo batu bobengi kabuya kotalanga a moyena lobezalité connexion pezali kosala pasi kasi nzambe asunga ta moto moko ya suka soki akokota connexion ezali pasi bandeko balandi to bandi kokende moke na suka debout congolais
Congolais longola kobanga. Congolais tika kobanga liwa. Poete ata kobangi yango lolenge nini kombola yoko kufa. Bibili elobi na biso moto akobota mape akokufa. Pena simana yango jugement esambi selo. Ndeko ato bangi kokufa. Moko kufa. Oko kufa ndeko wangai. Bobenga. Matondo mingi na bino. Poete le loto suki boy. Na lekisa